Et comment est-ce que tu vas bête la maman Kofi? Manda. Bête la maman. Tala c'est le yazo bafa bundana biso. Na yogi mawa oza leki azaleki. Iye mo nanu manda ana vitesse nini? Iye mo manda nanu faloba. Ako makinga respecter na za camarade na yete. Azo be nga manda. Ana problème nanu batikile o ki jazz. Aho mema kongo na mutua. Ozo mona ngo charge, nga ozo mona ngo charge, c'est pour na chanteur. Et bien on a problème parce qu'au nord parce ayango kala. Tanga na kuma nord yo koma guitar. Makamanga na sana nord yo za guitar. Nord ko bisanga nini oyo wera memi ko beta Bercy. Beta ta na salle mo ka muke ndenge muninga beta ta Bercy wana beta ta petit nanga. Okoloba makamba belé la montaza na problème na yote. Si tu aimes Fali, qu'est-ce que tu aimes Fali kuna? Arrêtez de faire tes conneries. Ngana faire toi na problème te. Yo la kisi mabe oza na ngona motema na yo mabe. Bat pas à nos président. Oza motema la motema. Grand chanteur na nini pour na œuvre nini ya makasi li ana 3 nzema makasi ye manda chan. Ibrahim. À part Ibrahim na nzema. Okomo ko comparer ba nzema na nzema manda donc yo atala ko zo comparer nzema na nzema na manda. Pays bozo bango wapi? Au moment na différé bilanga na bango moko ya osala. Ngana faire gola toza na problème moko te. Mokolonga na komisa faire gola po azana ngambo na biso ba chanteur. Yo za tala ko. Za animateur petit na ngao comme na chanteur te. Bokomo ba chanteur ka boye. Mboka ba débat ba espérant mboka ba papa wemba ba emene aleki nanga yo komo ko ba pe yo lekinga na nzembo o lekinga na makambo yemba ozokota makambo ya Fali na faire ou bien makambo ya ngana faire nga za na pom moko te na faire eza ba flatterie moko oyo ya koma na ngo wana faire na bokla ba fleur belé et sika nini ezaki problème pour na ba Fali ya Fali so ba boki fleur comme problème flatter nga na ko flatter Fali soki na senga ki Fali fitini to yemba sali ko tata 4 ans. OK. Na to sali l'option ngote. Pourquoi que soit bango? Ya yemba na Fali te leki wana. Yemba na Fali. Oui. Donc mité mabe yango. Soka luki guerre nanga akoluka guerre na bato. Nga za soda ya osaka na niveau tout na leki ye ko. Na niveau tout na leki ye. Wana siko alempe la bina lokwa boma mutu na bina bisonto ngana kwenkote wana bomali wanza wengeze obinite ozalata Marie Paul na benga mutu ta sosa mutu te asosa mutu ta benga mutu te azalaka na bakanda kwa si ozana tout les rubriques ok ça va dans émission là yo. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banadine Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent fidèle internaute et téléspectateur de l'Africa Info. Merci de rester fidèle bien sûr à notre modeste personne. Merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. C'est l'émission Librement. Librement a le plaisir aujourd'hui, mesdames et messieurs, de recevoir un grand de notre pays. C'est un artiste et musicien, leader de son orchestre. Mais aussi, il a beaucoup de charges autour de lui. Il s'appelle Nkumu Manda Chant. C'est avec lui que nous allons présenter bien sûr cette émission Librement. Il a beaucoup à dire, beaucoup concernant sa carrière, concernant bien sûr l'orchestre également Bana Ok, qui lui a été légué bien sûr par le fait Lutumba Simaro, le poète. Il est avec nous ici.
Je lui dis déjà bonjour. Bonjour, comment on chante. Ouais, mon frère, bonjour. Qui m'est allé? Ouais, par la grâce de Dieu. Tout ça, madame. Tout ça, madame, par la grâce de Dieu, c'est très bien. Bien que tu allé frappé par la maladie à coronavirus. Oui, pandémie à coronavirus. Les maladies, il y a dans le monde entier, et pour nous, coloté. Mais c'est seulement, et là, ici, mon aîné est en Congo, que Nzambe est vraiment dans Congo parce que na Congo to zui penza ba kamingité ba ka o nyonso ko na Congo Nzambe vraiment za na ba famille nyonso wana mais sinon na Congo apena Nzambe sali preuve et puis toza sika ko sala pe preuve na parce que soki ko éliminer batu na mokili nanko feza la mokano Nzambe et ko za la mokano ya satana te ou bien batu ngo ba sali ngomba pour ba éliminer batu donc en tout cas il y a nongeza like maladie ngo ezali mais elle a que sa monnaie n'est pas Nzambe na Congo elle a que ça peut biso pe ndekone to aller to zongela mo nzela ko za correct to comme mingi to za pena correct soute bato bazo banga su Nzambe te bazo banga mokilité ko laksa ke mokila bo Nzambe mutasalango même ba preuve sala me wana basala Nzambe na mboka ba ina ne pasawa donc zo mona makamoko bitumba ya satana ezo longa même basala Nzambe donc vraiment monde de pandémie à corona ndenge toujours kenango so ba kolongola to comme de confinement vraiment moko na moko azala na mo etamboli oyi ko zala ke bon koyeba ke akoleka oui akoleka 100 ans 200 ans mais akotika nini ya bolamu na mokili voilà. D'après comment la chante nakolo ba origine ya pandémie oyo ou voilà ici que outil ils allaient kanda Nzambe selon nous vendre au tali parce que vous avez quand même trop spirituel ou bien ils allaient marambatuka ba créer pour na ba raison privée. Bon tout ça na option mi balé mais option mi balé pourcentage mingi ezali na kanda pe Nzambe. Pourquoi kanda pe Nzambe parce que lionyo c'est mokano Nzambe. Il y a un pourcentage à 80 toujours pesa Nzambe pourcentage à 20 tozoloba. Ba ko fana pe na kwa babi bon pour ba tout ba leki na ba bilo ba réseau kaka ba le bio non voilà biso magi sila na mboka boye pe si ça pe batu. Ah, mbalo to mimela bango pe o si ça pe bango. Mais Nzamba sali bango retour sur hôtel poso mondele et kufi mingi koleka poso moyindo. Alors Nzamba sali retour moko ya kolaksa ke mokili ezali ya ye. Ezali ya bango te. O baza ko diviser, o baza na milimo ya tribalisme, o baza na milimo ya racisme. Donc Nzamba laksi ba preuve moko boye. Bon biso nazo ba ko Nzambe mingi parce que netinga depuis la bani musala ya boye. Na yebi Nzambe mtapesa ngango. Et puis de deux, na yembeli Nzambe mingi na chorale. Et puis de trois, depuis na sala yango, na za na vie moko ya l'aise, ya très à l'aise. Na mona rasu na ko lukate ndenge za na fo lukaso ki ndenge nité. Donc na otanga ko Nzambe ko lobaka. Nzamba sali na Congo mingi. O baza pena bikela Nzambe, o baza pena bandimi Nzambe makamna zo banaza na bango ensemble que Nzambe asali pena na Congo mingi pia ko sala. Mais 20% ya liba ba fandi pe na kata Chine wana omoni lelo pena omoni pena bamboka ya ningono omoni pena mutu akamati puku ya muke uti na dal la salité no sa dal wana me atie na kata sauce adundi eloko ningo na munoko et puis omoni biso tanga na école de Sainte Thérèse na njili kuna na ba plafond kuna pese moka ba munene boye azaka marron azaka mo munene na marron donc banoko so bakuta na longo ka ba poisson likolo wana ba plume na wana aliemba na moko quoi au fin na bango bomona okuta na bango oh mbule zo beta ba misopi bazole kana balabala ya kamati musopi na le oh énergie otala bien mais ndenge ni makama boye donc moi makama ebele oh salami ebele et na ba vidéo to moni ndenge ni bazo nika batu bazo tsana ba boîte lelo congolais je pense mon frère et comme pena facile ya komona vision que to sali ma belete il faut to sala la ba belé il faut to zana ba bilanga il faut to zana ba ferme. Et à Moussala Mogo, Nzamba futaka nango facile parce que ma belé est mutasali yango et biso tozonga ma belé. Donc dégo pour nga 20% de plus na batora mokiliwana obaye po mokili pe mona yo mona Nzambe osali perer satana pa côté. À côté oui. Donc ba côté na moi 20% na mais sinon Nzambe pas na kanda omoni monde comme na makambe belé ndeko nanga Frank Stemai. Oui. Omono kuti mobile na mobile bazo bima omoni okuti mbwa azobima na mwasi moko omoni okuti basi na basi basangani na clique moko ya 10 personnes azobima na bango et ali contraire makambo Nzamba tina mokili donc ya makambo Nzamba lingité mais le c'est le temps de la fin tout le monde bon temps de la fin na lobate parce que wana pena fo Nzamba yipsanga ngo mais sinon ndenge mokili lobaka kaka on dirait
depuis ba perdre son aboto ma va attendre la fin tant la fin ko rater ba signe o yo la que nzambe azana kanda nde ezali mais on va attendre la fin en tout cas nzambe à l'exhibition au dépôt bateau bazana ba 100 ans le bazali bateau bazana ba 10 ans ba na posa ya kokuma na ba 100 ans bazali o c'est autant de la fin très bien alors on a un gros artiste musicien comme d'achat tout le monde ba projet mo sangi c'est bien vraiment un bon projet ça dit bien je crois autour il y a Suzy Kassé bo sanzi mo dito quoi oyo bo sensibiliser population contre maladie coronavirus oui na osenga na féliciter beaucoup kuloto na pso maestro Suzy Kassé baza parmi ba rare arrangeur oyo na mboka oyo ba arranger ba nzembo erata Suzy Kassé na bogele ba fleur ebele pa azali na famille na ye soki batuluka bango ba na mboka oyo toza na makasi so ya osakana te parce que Suzy Kassé wana bato mona ko Suzy Kassé ba nzembo to ka ba mboka ba mbonge ba nzembo tozo ka ba sermbila belle ba secret salé ba masuwa donc Suzy Kassé depuis nga kuta na yeto na yimba ka nzembo ka etali gouvernement na l'état ndenge to kuta na bandika ba mission même ko on a producteur solo ou bien on a producteur mbongo na oluka Suzy Kassé na maika munan na même bandeko wana to benga ba grand frère to benga ka ki to benga ka la bosani la bosani ko azana poto arranger munene arrangeur munene Sek Bidens monga Sek Bidens azali arrangeur munene parmi ba arrangeur à pays pourquoi ba arrangeur ba ça biso nzembe ko yana forme nyonso mais ya ko orienter on a forme moko et ça la te kota na mato ya batu na mitema ya batu mais bon Suzy Kassé na bogele ba fleur pour na kolobake aux appena aux jeunes aux appena au lembina no te tout le monde tambula bien au sala tout sur moyen kozala ko fixer ta montant moko boy pour to yebake na niveau na yo aux Zoyango, comme ça, tout ça l'effort pour aux très à l'aise pour bino baranger. Il paraît que Siliki, Banzembo Bossali, musicien Mingi. Dans la reconnaissance, Banzembo Loka Ibrahim, Banzembo Loka Liberté. En tout cas, arranger Rango Yagima Ikamunan. Na la Kidub, que son nom repose en paix, la Kidub, tu as une Nationale. Maïka Mounana, ça y est, Banzembo a tiré mon frère. Batbayo gango ba sepela nango donc maïka pa azali na boki ba fleur rebelle nzambe pe soka asunginga na kobosa na kayote parce que ba fleur ba chef d'œuvre nanga o ifanda yali yo mutu arrangeur yango donc omoni mais bazwa ba mbongo te on a zomona maïka na Afrique du Sud to benga ki mais azwa pe na mbongo te donc zomona lelo ba arrangeur na kata mboka ba guitariste ebse mine na kata mboka pourquoi baza ba mbongo te pourquoi parce que ba droit na bango na place et ça va droit mon gondere biso to nga chanteur na mo konti mais muto to sala guitare wana donc moi comme belé mike ko bongse ali pour ko sala harmonie na kata musique faut to sala ba étranger ba to sala ke ndeko nyonso azana kata orchestre azana vie malam très bien maintenant mambo pandémie bandia ouais comment qui on dirait muto na muto zo na ndenge na ye mais autour quand même nzembo oyo et puis ba reprocher bien que c'est pour ba yemba il faut akanya kezala mais tout on a limité pour ma corona que besoin quelque chose non ba manifester comme une bonne fois non ba proposer qui biso transport OK mais ba c'est qui biso mama futate parce que corona ezali participation ya mutu nyonso pa ya fande asala ganini mayele na yesu ki wapi lelo même to leli bato ba sala bokoko ba mona na parce que pays bango ba bimaka minga pa na mosomba makambo kwa Congo pasi o makambo mais makambo ngo yango ya kobimati mais moi mi ko mi balé ba monani ba bimi ba preuve pe monani félicitations mais sinon yango wana quoi très bien merci beaucoup manachante c'est moi nous avons un projet moko na grand-père Boziana ils projet ni tes projet tes grand-père za icône ya mboka oyo na musique boyebi disque grand-père asali na mboka oyo nyonso ratate aza misia munene na mboka ngai moko na senga ki service ayi mbelanga nzembo zaki na France na disque na ngai ya onction OK et puis na ko senga sur deuxième service na disque ya je suis ayi mbananga ayembi nanga na papa wemba donc grand-père aza grand frère papa master pour aza pena pire vie ya kati to beta na solo danger nyonso ya mokili sauf good musique tant ça l'appel nanga wana na yemba na ye pona nga na moni siko na kokisi parce que ngamu na lukaye na lukaye na nzemo nanga onction to yemba mira ya undu moi si agent Oliaba et puis to yeko yemba na ye na disque oyo ya je suis nzemo mo ya wana consolation so na biso ko yoka je suis consolation de mina papa wemba na grand-père nanga ezala chef d'œuvre vraiment au Canada c'est-à-dire so ko yoka on faut msama ya miso
tant na moki na yo ki appelle na bino ngape na zong sa ascenseur na bolingo nyonso tala ka bazo ba studio 10h nga na zo 8h. C'est très bien ça. Alors comment on a chanté, c'est vrai aux artistes moko yo batu ba balingrami Nicolanda parce qu'on le bara bien et puis réflexion surtout et tout le kate na ba mambo toujours kota siko kala mingi ça que la politique. Lelo nako toutes nos questions ndengwana ça depuis le 24 janvier 2019 si to komi lelo zali je te commune à mi bientôt bien sûr katikati ya mois de juin 2020 depuis toujours alternance comme mandat chante na mboka oyo les alternance moko pacifique tout ça les passions de pouvoir pour la première fois na Congo. Est-ce que ça va selon yo mboka tambola malamu gestion ya mboka, est-ce que ça va? Non na moi lelo d'abord faut que le ba condoléances na ba famille oyo ba kufi ou bazo kufati na moi lelo na niveau présidence on a ba condoléances mais ça li somo na kati ya mboka et bangisi be batu mingi nzambe asunga bango parce que zanini biso to éviter ngana on to fane boto éviter mais déranger congolais nyonso na niveau so komona ke ezali nini ozomona donc mais sinon mboka ezali biso nzambe mokano na yemta salaka asala mokano na ye mais sinon ba dirigeant biso tango to mona ki chef de l'état Kabila Kabanga atika ki musala tant à cette passation biso do mona ke soki ba yokani ba sangani ba kosala effort moko ko tombola biso mboka mais lelo to ko mona te ke niveau ya mboka ekiti makasi pona ba discussion apparemment bango mibale bazo yokana bien ba discussion entre ba parti na bango na ba kamebele zo salama ezo mboka na niveau te ozo mona mboka na biso lelo to komi lelo Frank Stemai bona mukina tongo bato bamene ko sa ba débat ya politique ya ko finga ti après une semaine mais mutango komi député bon mboka omoni lelo bato fungoli ba chaîne à télévision ba fungoli ba chaîne ebele ti omona mutango alobeli peuple lobi a communé député bon tous on a ba chance le gars papa Léon de Mandemba il est quand même fungoli chaîne ça fait longtemps quand même ti le pas do bundela peuple mais belé na habité bon honorable Zakari pas bundaka poto wanga na te na tanga pe les RP na moninga bunda pona peuple mais bo sala mingi effort ya koyeba ke démocratie ngo bla bezali mais atato kena Brazzaville wa ba continent de finga la ba on a kata pays mais na zone mateke Congo yo bonga siko to kena ba libanda ngo siko kuna corona sous virus zo bomanyo siko yo to ko suka nini donc il faut bande ko na biso ba dirigeant na biso ba yeba ke pouvoir nyo se utaka na maboko nzambe mais nzambe soka pesi pouvoir apesa ka pe conscience ba yokana bazala bomoko ba tombola Congo mboka lelo komika na ba discussion ya ba prison mboka komika na ba discussion ya ba pasteur mboka komika na ba discussion ya ba téléphone donc distraction et koti mboka biso za sur place parce que ngana bagi na otika ko mukana muso ya mboka musote nga na congolais vraiment quoi donc ça dit awa na otika ko mukana mboka po mboka legi mboka o depuis na tambola ba mboka belé mboka legi mboka o ndeko na franc ezate donc eza mboka moko même l'ila la pamba soko les sentir que on a lié à libanda ya yango taba pamba soko les nazo lié taba ya suka le kuna ya kaka mai donc mboka na biso za na ba bénédiction belé mais le kola to mema mingi na mokili ya matériel mota bosani ekambeli na yo nzamba tinleki na mokili nde paye bomi makambo ebele mutu nyonso azozwa na lombangu or na lombangu biso no moni ndenge lombangu memba tuna liwa to moni lombangu memba tuna ndenge mabe donc ba dirigeant vraiment ngapa naza Congo yo lokola bino camarade na bino leki na bino massa na bino ou grand frère na bino mais vraiment biso za ba leader d'opinion et loko ngana koloba na neutralité que dans l'ensemble ba parti au boyo kana ki pobo tombola mboka botala ba intérêt privé na bino te botala pa ito uti na pa ito zo kende to matane mboka makambo ya ko swana na baliwa na makambo belé elengi ya mokili ali mona suki ya pembe vivre longtemps c'est pour cela vraiment na mai na miso ba dirigeant na biso boza na bomoko bolingana pour tombola pays et puis ba chaîne ya télévision lelo ba débat politique et l'équipe est belé ya au monde musique na biso elali bale na biso elali ba otala biso na bale na musique te parce que comme il politique bande ko bana bana tongoti 17h soka selika une semaine lobi on a vu poster à fin na ye to monyango ezo sala soni
Et c'est ça la sonne, donc c'est-à-dire, au banima kéré pour le peuple loti, tant qu'on va pêcher au pouvoir, au tiki na tout, au bossani que peuple, place on a maïso les gars sauté, au bossani peuple, place on a couru comme bien, au bossani tout. So ba lobi que au musalonga senga ga satana fa bossani sonyo sonengwana, ngana ndimia ngote. Conscience fait ça là. Pour mokile biso ya Congo etambola malamu. Vraiment, nzamba zaka na mboka oyo frère nga Frank. Ba politicien bazali na deux côtés, toi na opposition na pouvoir. Alors pouvoir na opposition oyo ezali mboka na biso nyonso na bino. Mais là on est freiner tout son asima. Tout que liboso. Plus de ça là, même mboka ke liboso, plus de ça au tia mboka na échec té. Donc vraiment bozala bo moko poto tombola mboka na biso Congo, tala biso musique to là. Musique moi représentant Liban été parce que bandeko ba magio no biso ba combattant musique té. Mais les lobiso do tika lisima mingi. Pourquoi? Parce que bandeko ba moneki lokola ba misé ba côté politique, ba misé ba or depuis Mobutu Sese Seko ba misé ba imbela mo konza mboka. Jale lo ko zanga te pa mo konza mboka. Mokonza mboka zali mutu babetela bravo, bakumisa pe, bayembela pe, basepelisa pe. Soki mokonza za sanjele lo. Mokonza za soka kutana na yo. Ya lokola kutana na Yesu Masia ya se. Donc ozana ba bénédiction, ozana ba chèque, ozana moi du solo, ozana moi pouvoir. Mokonza ko za soka kutana na yo et zanga lokola leki lokola TTT. Donc il faut pas qu'on compte na mozuna kozala ensemble. Parce que lelo vraiment ekomi ko bangisa biso mabe. Ekomi ko bangisa biso mabe. Tokozonga na ngambo église bomuli bitumba o ekoti église. Oui. Franck, mais danger. Bitumba ya satana ekoti église ba danseuse ba kota na ba église. Nzoto ko moi polele ba mabina o soliste beti concert pa na ngai na samedi ti totan la tongo ya dimanche na ba 4h 5h. Soliste à ça c'est milengeli à quelle église pour nous mettre même sebene oyo to betaki na soir. Même sebene oyo to betaki hier na soir mais et betami na église dans sini bazubina na mosiko. Non, mabina nyo seza pona nzambe me wana bokosia. Comment on chante le lot monter dans cela une référence à te parce que toujours pesa no to tindika bana OK et pour ça na eza quand même likaboyo un condo le fait tout le tout basima watikela kiyo. Est-ce que santé na ça va lelo parce que tout le monde on dirait osana mo bande comme ndambo bautaki bana OK mais au rajeunir pe au bakisi ba jeune musuna kati santé bana OK lelo bana chante. Bon, ngana yo tout na confinement. Tout ça na confinement mais tout ça biso sur malamu parce que dans tout na bango to na réunion moko spécial pas camarade mo Georges Batwa on a dû saluer to kutana na bango to sola na bango to partager to partager moko na moko za bien na moneka batebele ba kondi et puis batebele ba kondi bande fo belé bani donc Nathalie que bon oui tout ça na kati ya confirmé mais confirmé ça quelque part maquis ya moko na moko limbola moko na moko bongisa ba mabale belé kufi pe na tanga confinement parce que basi balaxi mitakala mingi surtout mutakala bolumbuté mutakala ya comportement moi ça laxi mobali bona tanga mobali afana ndako abi on a na moi so bena kana nani mabale pe kufi ndengo wana mais susu pe on a na mobali bena kana mobali osaka dina balabala boy nzoka na ko mbela basanga mingi boy pona kata ndako ndé les autres reverser bena ke noko fana ndako OK musala te mais meleli emeleli et meleli mo boulot donc biloko wana e repese biloko mabe na kata confinement donc confinement ya makamoko quelque part nzamba yeko bongola bato abi bon bongo ma solo bozo bongo ma lukuta trop bongo ma solo na mbeko batiki na mboka yo nini tika libela ezonga le sauter mibeko nini boy mibeko ça veut dire que pendant confinement église a été matanga et corps outil morgue le cimetière et ba conseil bien bozo non il est trop fragile question na tuninga mais sagement na répondre boy que na mboka awa tozali na problème ya banganda baba ba cadrer ba bar c'est-à-dire bar cause la pemeni école té bar cause la pemeni ya ndako ya nzambe té et puis biso on a Congo to ko loba té o ba église kangama etika ko ça système wana non parce que surtout bikisami eza pona Yesu Masia wana ba église belaka tout ce que mona ba comportement ba dirigeant ba église tout le monde a comme Yesu wana ebele mara na Congo comme Yesu ebele mela wana Congo mon cher et ali comme Yesu sauvera biso na ba belé Congo ya mboka Yesu ko sakana té batika ba église mais batia ba norme c'est-à-dire
kilt mosusu ezalaka ta mercredi jeudi vendredi so bokangami lopango na bavoisin boyeba kosisa yango banata ere malamu akosisa yango mpo bana bazali bayokola badevoir mosusu baza na koko na bango aza na 80 ans aza na ntango oyoka makele te banorme wana ezala na place pour na baeglise pour na matanga en tout cas tout le monde na kati ya Congo azotombola mosapeka aza d'accord matanga ekozala lia ya feti te matanga ekozala surtout ya lelo ekoma oye matanga ya moninga boye falo yere ye contribution yo yesu mpa na ye asombela yo masanga olia mpo bato bamu kolia na matanga ol kolia na matanga baliaka te na feti pa ye moto akufi place ya moto akufi bayaka na mawa na ekambeli biso ozo na babima place moto akufi bayaka na mawa mais lelo place ya matanga bato bazozela pena na kolia lelo na komela lelo mingi là na moto aza juste komipesa pena ndenge wana te eza juste te donc mpo na biso matanga to voter en tout cas efani na morgue famille to s'organiser biso nyonso bien mokolo efani nango ebimi nango na 10 heures tofani moke na temps moke mpo to respecte mowei wana komona mowei lelo yoka phénomène moko boye bamatanga omona ebimi lelo na 14 heures journée on ebimi na 14 heures omona elali na 5 personnes bato baza te Franck et puis lobi nango mpo bomona ke 2500 personnes baye après 10 heures donc moi je préfère elalaka su te mpo bozangaka na bino toya 2500 wana après 10 heures to honoré to senga nzambe merci na ndenge azwi amna ya moto wana tokende koentere ye ke tozonga na monde oyo euti oleka wana wi bandeko ebele oyo basomi mapango na bango lelo mpona kokundaka bato mpona kolelaka bato kokundaka bato te mpona kolelaka bato nayebi bakozala contre nga mais biso na bango toya bahumain tokokufa lobi tokokufa tozali bato tokotika éternel tokoka ye moko yesu masiya mais bandeko wana fo bakocomprendre basala yango na système mosusu ou soit ekoma soki bato bauti kokunda baye bafandi basala yango ya baheure bafandi 10 heures ti 13 heures bakoki kokunda place bakosala fete na bango bakomela yoka na bengi yango fete pai bato bakokutana na matanga pai bakofanda mpo basolola mpo bapanzana mpo na bede de consolation mais sinon biso nyonso bacongolais fo tozala pour parce que bilamba oyo ezolukama jour ya matanga c'est grave toza chic cotisation oyo ekomi kolukama jour ya matanga donc bato moto afa kufa mpo tokotize mbangu non bakotisaka baliaka mbongo mpe ya mowei ndenge wana te mbongo ya mowei bafisi baro yabisi biso mbongo ya mowei baliaka mbongo ya mowei ndenge wana te mbongo ya mowei baliaka yango toujours na discipline mpo yo oyebi pa ya bandaki te oyebi pasi ya monaki te alors mbongo na ye fo liango na discipline nini koloba fo oyeba kokabola yango na bato fo oyeba kofana yango na bato mbongo ya mowei soki yo liango na désordre yango moni bafamille ebele bahéritier bazokutana makambo ebele bahéritage mpo mbongo ya mowei boyo liango bozocomprendre te azoki yango wapi bozalaki te voilà donc en tout cas réponse nanga na ndenge oyo na raisonner na répondre ndenge wana mpona komona avancement kaka ya mboka nzembo ezobetama makasi devant école nzembo ezobetama makasi devant église non faut tobanga nzambe ye moto asalaki mokili oyo ye moto apesi biso pema oyo. Merci beaucoup, Koumouma Nachante. Alors, machine parce que machine est dans la deuxième partie de l'émission Librement. Et puis, ils ont parti à Mingi, dans l'émission Librement, Koumouma Nachante. Bah, image Zawana, bah, photo Ali, bah, vidéo Ezali. Donc, commenter ensemble. Et puis, on peut savoir point de vue concernant, bien sûr, bah, image de tout à l'heure. Pour nous faire plaisir de nous sur l'émission Oyo Librement dans Africa Info. Voilà. Je crois, dans le Tchèque, il y a Koumouma Nachante. Il y a les bossos, les hommes. Oh, c'est Ibrahim, c'est remix. Tu sais, remix, dans le monde, il y a bien camarade Mogoboya qui a bien comme on est dans les sons, avec mon lingua. Mais il paraît comme un pasteur dans ma tadi. Au premier album, on a une référence. Oui, parce qu'on est bouclage. Le premier album, on a référence. Oui. Très bien. Donc, on est bien bangoté. Comme la habité, on est bien dans les sons. Parce que quand on a tout ça, on a la guide de Maïka, Marie-Paul. Tant de Yawa, pour nous recevoir talent à 4 orchestres, on a eu des camarades. Mais il y a quitté pour la raison que le Bakio est à sauter. Le on a un concert, Bandego, Bazo, Kota, la Bisso, Bakuta, Nagabango, Bazo, Mona, Toyemba. Ouais, tu y a gagné sur la bandale. Voilà. La finesse. Finesse Hotel, donc tu as gagné ça la Bisso bien, mais Mingi Balo Baroma, la chance, à comment la leçon de Banoko, Makalate, c'est. Bon, on a ça va, mais pour la bande de Robata, ils allaient le belé amateur et puis ils allaient le belé bazani connaissance. Parce que les lots,
mongongo ezaka toujours mongongo mais mongongo azana ba faiblesse nango mais muta yembaki yango ezanga o bayaka na ba concert yango nazo ba ndeko fotina ka bandeko ebele bayaka ba concert na biso o senga nzembo oyo yo sepeleke nango ba yembela na place ba yemba ba Ibrahim na episode ndeko nazo benga bandeko nyoso bayaka yoka po na makambo ya bana oke o nazo beta banzembo nyoso pe ya référence donc banzembo nyoso to beta référence to beta pe nyoso ya bana oke po bana oke ali mokitania oke jazz donc to beta tout. Très bien. Pour ces nombreux mélomanes, alors, toujours évolué, comme on m'a chante. Il y a une autre image où on a l'accès. Après, clip, on va sentir arrêter de trop commenter. Et ça, Antoine, on a attentivement. Le général de la musique congolaise, il s'appelle Fally Ipupa. Bamanda bana ba charge. Ba pesa bamanda charge mo ko nango OK jazz. Ça dit aome madea Kongo na mutu. Ndami ma Kongo na mutu ana baba ya libanga. Moro lo wewe. Mawa. Ko la problème ni. Quand on les soit sengi au sang boyemba na ye. On a contre-temps au comme ennemi na ye. Et ça bon? Bah oui, premier mission congolais mingeza wana. À l'église Solango. Ferré Azali un très grand chanteur na Congo Oyoki même Bamanda ne Bazawana Nangol Batek Bakoma archaïque c'est des très bons chanteurs mais niveau ba Ferré ba développer ba voix na ba niveau ba rumba Manda ça n'a rien à voir il y a le par rapport à la vitesse vitesse yé moko nanu Manda ana vitesse nini yé moko Manda na faloba au moni premier na Congo yango il doit juger juger za juge ya nani pas grand chanteur na nini pour na œuvre nini ya makasi ana 3 nzima makasi yemanda chan Ibrahim à part Ibrahim na nzimbo Selina ngasko atala kuna tangelo orthothanasie clip à danger de yekinenga te mboke kufi bamanda batika biloko basi bakoli a mokolo famille pe sa respect mboke kufi ba je o bango bayaka na Congo wana ça dit que ba bourrage ba crâne wana ba ya na ça dit que au bourré et comment est-ce que tu vas bête la mama Kofi parce que bango ba mo na différé bilanga na bango mo ya osala ba blague na bango si tu aimes Fally kende ko aimer Fally kuna arrête de faire tes conneries pour lui ko ba yem ata ba yemi pe na Fally ko si so yemi na Fally ne ça danger Fally a imba na combien de missions na Congo bamanda basi bakoli ba mikolo baba ya o faut ba black ça baleki nzela ke tala boyeboy okoya te na nzela o minimiser mutu o sala so inde non to ko benga quelque chose net flatterie ou pas eza ba flatterie mo boy o ya koma na ngo wana ana problème na nous batikile o ki jazz a mema Kongo na mutu et puis on a problème parce qu'au nord pe susu aya ngokala et voilà un petit commentaire comment on chante c'est comment oui mais ils n'allaient pas c'est parce qu'il y a eu problème en côté promo et comment que il y a les journalistes aïe Golobalanga que nous voilà tout ça l'émission tout ça l'émission comment moi en route na yebisouté à quel comment que Manda chante à lobby fallait à général il y a ba musicien congolais bon OK yo le bagage on est mais faut que tu l'émission mais là on a regretté bon déjà tala c'est le yazo ba fa bundana biso nayoki mawa oza leki aza leki tango ngai na chanteur na mboka oyo babisinga meilleur chanteur en tout cas na yebita azaki wapi azaki te nazo répondre poliment parce que naza poli koleka ye ya le bio il faut ba obeta ba makofi il peut ba problème nord nga na commune nord avant ye makambo na sala na vie na nga avant ye tout ya zalata et na magi meilleur na pays ya zalaki wapi donc ezali moteur mabe aleki moko nazaka na problème na yete na pe na problème na yete mais à quoi kota na likamba kolakisa niveau ya motema na ye mabe ako mankinga respecter na za camarade na yete azobe nga manda voilà Congo ya ndengo oyo bozo yamba bato ndengo na poto fana muta ndengo na poto azobe nga manda ba preuve manda ça na pays okomo ko comparer ba nzemo na nzemo manda donc yo atalaku ozo comparer nzemo na nzemo na manda pays bozo yamba ngo wapi et puis ozo ba devant bato est-ce que quand tu rematsa bato be bato bakiti leki nanga non ozana bato bakiti faut le gagner non se défendre bato bakiti yo mabe musique to sala ngo ba linga biso boko sala ka boti ba yina bino ngana faire gola to zana problème mokote mokolonga na komisa faire gola po azana ngambo na biso ba chanteur yo za talaku za animateur petit na ngao comme na chanteur teo boko ba chanteur ka boye hein mboka ba débat ba espérant mboka ba papa ba emene aleki nanga yo comme ko ba pe yo lekinga na nzembo o lekinga na makamo yemba
ozokota makambo ya Fally na Ferre ou bien makambo ya nga na Ferre nga aza na problème moko te na Ferre na yokeli o mawa journaliste mutaki kokoma makambo na ye oyo nga na yebi te yo sikoyo kokota mbangu okomise otala ndenge fingi mutu aza na mwasi na bana na ye na kata Congo boye un vrai congolais lokola ngai bato balingaka na bango et ozoloba charge ya OK Jazz kombo ya Simaro Masia oza na manque de respect même na koko na yo ou papa na yo na yebi age na yo te ndenge ezalaka so wapi okomise nga moninga na yo ba preuve nga na sali na pays oyo yo sali yango nanu te bon namonaki yango ofingaka pingaka bawera namonaki yango ofingaka tout le monde nayebi ke base na yo na ndenge obotami mpa na bino obotami ndenge wana mais avenir eza na makambo ebele nzambe alimbisa yo mais na pesi yo temps ya avenir eza na makambo ebele aloba nanga makambo nord tanga nakomaki nord yo okomaki te makambo nga nasala na nord yo ozalaki te nord okoyebisanga nini oyo wera memi okobeta Bercy beta ta na salle moko moke ndenge moninga beti ata Bercy wana beta ta tepeti nanga okoloba makambo mabe belé na moto aza na problème na yo te nga na Ferre to na problème moko te Ferre azali chanteur ya mboko aza bon chanteur journaliste akokoma makambo na ye ba internet bino bokoti mbango bon na Ferre pe soka ndimbo finga nga boye bosali complicité ba sorcier boluka base ya été ya bino ndenge nini bo moto ezali boza na respect ya ko vivre ko yeba ke nani mukolo o ya bandaki kopa avant yo nani mukolo o asala makambo avant yo so boza na ngote mobulu nga na Ferre to na problème te yo la kisi mabe oza na ngona motema na yo ya mabe bat baza no président oza motema malamu te yo ko beta nga mando ko bunda na biso ba Congo to me maonde nini na kumisa Ferre ndenge biso ba kumisa biso na papa oyemba na mboka oyo ba vesi maro ba kumisa biso le ba pesi biso ba pawa oyo bino bolingi te na motema mabe olingi ngo te ozo mona ngo charge nga ozo mona ngo charge c'est pour na chanteur na oyemba banze mo nyonso bien ya OK Jazz pour zo mema contribution ya munene ya musique ya malamu biso zo na oyo bango basala na mboka oyo ebunga te po biso zo sala za zéro vraiment leki loko oyo ya total avenir loko oyo muta bitumba bundaka na batu total avenir mais nzamba limbisa yo meto pesa avenir na mababo ka nzambe avenir obino bodo me mandenga ya ko mangaka ba kulutu respect okokota makambo yebi mutu na makolo te okowelisa biwelisa partout na makambo ezangi mutu na makolo ngana Ferre to na problème te fallait da chanteur lokola nga so na boakele fleur ngape ba boakele nga ba fleur Ferre na boakele ba fleur belé et sika nini ezaki problème pona ba Fally ya Fally so ba boaki fleur comme problème flatter nga na ko flatter Fally nga na za vie bien kolega bino quand ça vie bien kolega bino je suis chez moi na fanda bien na moi sanga na bana nga bino boza kuna lelo kuna et bino ba doko pesa bande ko poto kanda ba ko ba combattant pona ba comportement na bino c'est pas juste bande ko ba combattant boy ça y est Congo to me mango ninga na te baza na ba respect nga za muninga na été na za chanteur ya za animateur atalaku OK soka ko ko boyemba ndenge ba veju na ba yemba ndenge ba bile bazo yemba yemba matika ba guerre Ferre wana gola a chanteur ya bien ayembi lelo po a côté na ligne la biso soka ko la ngra ye mais soka ko za la mutu normal po ayemba kinze o moko me ondeli bazo zonga na bango te bango moko soka ko za la mutu normal ya ko yebisa bino ngaza na problème na Ferre gola ata mukete journaliste na internet muta BBC ale bino bolati bilongi na bino e bandoki bakangi bino mala moko et diminuer bino mabe nde boza ko diminuer boluka nzambe mbangwa so bolaka na nzambe te boye banene nzela bokotambolaka parce que ngana na problème mona bino te na problème mona bino te bref bino mboluki bona tort ngaza na raison Commandant Chante, merci, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour réagir parce qu'ils sont fanatiques qui me sentent bien. Le réseau est comme Commandant Chante. Bon, mais quand on est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Pays à mon frère, pays à papa Wemba. Pays à Debaba, pays à Espérant qui s'engage, pays à King Kesser Mené, pays à Banjoli Mobiala, pays à Redi Amissi, pays à chanter à Boyama Dilou, Taboulay, Colo Histoire. Babimisi nga maire chanteur na misu na bango na 97 ya zagi wapi ya zo sagananga maire ya pays nga na koza maire ya libanda te na kata pays na nga na za maire et pourquoi bango bani ko kokisanga na bango bazana bambongo bango baleki bato mokili nyonso mais pourquoi bani ko kokisanga na bango nga na ebisi bango gake na za bien koleka bango na la bien na la mugaka bien na za bitambola tambola te na za bisenga senga te et soki na boka li fali frère ala frère nanga lokola bango pour na bisenga senga na senga fali pourquoi na senga fali pourquoi pourquoi ceux qui na senga fali featuring to yemba sali kutata 4 ans OK na to sala lebso ngote pourquoi ko so bango ya yemba na fali te leki wana yemba na fali donc mité mabe ngo simba ki parce que moté mabe et ça normalité il faut ba yeba ko tambusa mokili ya bien boye quoi ya ko saka na mudlo ko ngaka facile nengwana aluka promebele
les autres na 60% ya bandeko na ngamba salisa ye entre autres ba massa nga ba simplice awundu ba massa nga ba massa nga ba ya banjiri presque ba vie nga ba yedi ma coutume donc aza entouré bato ba pesa coup de pouce ba vie nga ba didi kinwan ba vie na biso secteur donc aza leki oya luki aza na ngoma yele mais à venir ko peut raison ngaza na problème na été a weli simba ko pas faire aza chanteur ya aza chanteur te et ce nga na ko yema faire ya ko yemba te donc soka linga kota na makambo na biso atika ko finga ngaza na problème na été et puis na za na problème na été ouais c'est ça to kendaki na pas général de fois na Kenya na banzi biso to yemba ki yeba bibwaka ba cri donc pas biso to yeko yema na des fois yeba tinga boka ba cri soka luki guerre nanga akoluka guerre na bato nga za soda ya soda au sakana to moni o sakana vesimaro o vesimaro o sakana comme vesimaro charge et ko peser nazali très à l'aise ko peser et ko peser parce que bango ba mité à mabe ils ont pesé les bango na mité à mabe ya butu et ko peser pourquoi pour no remba nzembo Joski pour no honorer Joski pour no remba nzembo simaro ya ndombe ya vie makoso ya ba vie otomonyo non ils ont génété. C'est seulement hier au Kogangote, à ça la concert, moi j'ai battu 3 chansons avec Simaro au Kogangote. Donc à Kokisangana na yete, donc na niveau tout na l'équipe quoi. Na niveau tout na l'équipe. Na niveau tout na l'équipe ngana za on était là qui m'a fumé de l'axara banda goûter de l'axara ba bien té. Soki ya l'axara ba bien aé parce que kana gangote, mais ngana kana gangote, akana ga ngana kana ga gangote. Ba bien na za nango na l'axara été et puis mboka ba yebi o ba poussa na ba yebi. Donc vraiment na yogeli ma wana comportement ya boye bato ba misa ba internet te akoma ba misa ba internet oza muto ko silika te oza muto ko pesa ba conseil non et la musape ba petit wana mususu ba leki wana mususu bon ba petit ba leki wana mususu ba collègue wana mususu baza la prudent ya koyeba ke oyo ba banda liboso ata po bango comme na betaki Bercy na betaki Olympique na betaki Zénith ndé non soko c'est l'exemple ndenge on a un échec. Et ça lit sale oyo kolongwa te lobby muto ayede nzambe yote et ali sale kolongwa te c'est seulement faut respecter muto ya botami bani kopa ngo avant yo ngata na bani ba preuve nga na mboka oyo noko vraiment na komona yezu masio na sambela na yembeli nzambe trop batan belé na ninga na bani ba preuve na bonga salaki wapi mbala moka kotika ko finga nga ningona que na ça flatteur mais non mais tout tiki ka na venir quoi. Mais nzamba limisa epo akota makamba yebi na été. Merci beaucoup mon chanteur évolué na biso parce que makamba ko lobeza tellement ebelé na tchelio photo oyo bana OK lelo oyo kuma na chanteur président ya bana OK orchestre oyo sous totali awa tozomona bato basali musique ya Congo bango yedo batelemeli biso awa est-ce que un jour ou bien nanga ba question de besoin tuna yo parmi bango nani pena abande ko sepelisa na yembeli na ye tuna nenga ko zela na kata monde parmi bango en tout cas vie Joski kolobate ke loka ba des chanteurs ba placé wana kolobate ke vendombe aki fouteur aki grand chanteur et puis ba mélodie na to yemba ngoti mais style Joski nde style bisoto to kota ki penana ko yemba po charme ezaki makasi et puis ozomona na ko charmer biso ngai en tout cas awa parmi bango Joski qui a beaucoup de pas azali na PC bambo tebele yega mutu peut-être bon mais biso tout ça la ganzia na bango la respect ah ouais lelo ozo sala musolo bamba otama na nzelo bamba salaki ozo sentir ndeni tango ozo mona ba photo ni bazali ba respect ba discipline nzela na bango ezali etambola bien etambola malamu so pendant nzela ngo ko zonga leona kishasa ozala bien l'état a aidé biso l'état a aidé biso parce que tout le monde est musicien lelo yango moni pe makambe baby mais ndenge ba Zakari baba so honorable pas azali na pesa mbote ndenge ba zongi système Zaire numéro 1 pas to yeba na siko ba musicien on a ba musicien bela lokuta ba leki petro to ba na ba preuve ba kangi na podium bozo beta nzembo nga za na ba nzembo na ba Socrate lezo beta na mboka na ba na plus de 10 chansons ba yebi za na succès. Donc voilà, donc dans ça on a fait rebelleté mais Michael Jackson a d'abord banzembo combien oui le ça pas preuve nous sommes na kata mboko Congo ba yebi valeur na nimanda et na respect na tambola très bien et voilà nord na wela nord pour na senga visa mgonos na kana nord ninga na wela nord kala batu bo la mugili nord batu bo lota nord na ndoto yo mutoko luka kubota illégalement na basi na poto kuna po zo mukanda ngana banga nord na za ba ambassadeur na za na bango yo poussa na même pas na banga nord nini nord to na confinement fallait qu'on a ça mix ya disque et ça le confinement et puis dans na mikana na Angleterre ya bango ba yebi rien donc batu moko
bazaka toujours en arrière à mokili ya mabe et bazangi masekete nzambe fali musabango ba maseke. Merci beaucoup bazangi masekete ko mana chateau évoluer. Voilà. Photo oyo, eza photo moko izolo bebele. Ouais. Izolo bebele. Je crois que mokolo oyo ozaki chance papa Lutumba a pour na yo lokola mokitani na yo. Mokolo oyo pona yo izolo représenter nini na vie artistique na yo. Bon, ezaki lokwa chapeau moko ya roi balati susu parce que bisika na bimagi na mboka na bimagi na wenge mais bisika ememinga on dirait sous na université moko boye. Donc ememinga na école moko boye et puis na école on menace ko batu bazaki pe na temba kolobaki est-ce que okoka mais ndeko nyoso azo ya lelo mona ke tozo sala effort ya ko présenter nkondo simaro masia na kombo na ye malamu ndo moni bitumba ye mingi ya mabe. OK. Mais on est prudent parce que biso bana nzambe bitumba ya kamenza yom tabundila. Donc mais jour à boyena biso ya jour mo spécial mais na ndimbola kité la jour à boyena na ko ndimbola ngo après 5 jours na matin na ebisinga ke kombo na ngaso ko memi yango partout au Kenya na kombo na nga et au Simba. D'abord est-ce que mokolo zaki averti ki bazo tikela? Zaki averti. OK. Zaki averti o eza 4e jour après parce que premier jour, tu as un manager na Willy Tafar, en France, pas en Pesambote. Et puis tu as un pire petit naïe, Patrick Mangassa, en Angleterre, dans Pesambote. Et puis Alexinga, de Komoga, il y a eu guitare à l'époque, comme il y a eu bureau naïe, Godé Mayala. Et tu as Alexinga Bangonde, bah bijou on est à Bana ok. Bah mission bah qui kolana na yo et le côté, y est bah qui comme on a ba petite dans le groupe on a l'artiste bango bilamba ya on dirait qu'il est déterminé malgré en fait à mon avis moi makambo belé kala avant ko benga ngate na ba concert na mais na zo ba concert na bango tamsu na kata 6 mois na eta tamsu 4 fois. OK 4 fois na ye mon azo ba banze bango correct ya zo tuna bango abi oh ndeni ya zo bango correct boya on dirait répéter rango nzoka ne veut éviter que biso répéter banze mo na po epesa biso mayele avant ko bango et puis bon tant apesa gije oui, mais banze bango tout ça ba interprétation et on a dit que ça facilité on ba besoin de charge satanique or que biso quoi to ba yembi soko yo kuta to yemba boule kuta to yemba faire kiti quoi là et ça là ba tout plaisir alors ba ma sekende ba zo pesa bango soko yo oh nous avons bitumba wana mais tout beta bango ka bitumba il y a toujours la vie à bana nzambe c'est comme ça toujours évoluer comment ma da chante photo ah attends ça la onction en Angleterre, en Londres, en Boga, Godal, Wadada, Badozo, Campo Bianco, Bave Pinecho, Peter Bengongo. Donc, on en Angleterre, Penzac. Onction. Oui, onction. Titre onction, voilà. Et inspiration de Moutaïwan. Vous pouvez l'album comme onction. Oui, dans mon avis, que. Pero dans pasteur René Sazo Banzondo. Oui, oui. Si vous avez un album, on peut dire que onction, Babaroyoka, onction. Et tant que Banzembe Magi, et donc ça sanga on a dit que ça Céline. Moni, Céline est allée. Pero bonheur là moi on a passé des ici. Vous en rappelez? Tout ça mala mutilelo. Oui, mais et le bébé qui moki ala qui incompréhension ya garde na na porte. Alinga na kota te pa na yaka. Donc les gardes ngo abi yaza muta Marie Paul Roi Pelé, ngana okota wana te. Alors tanga meki ko bouskelenga. Alors il y a que biso ba kinois, to kata ba kamo ma belé na beta plan moko. Oh. Attends na beta plan moko vraiment donc ali misanga pa ya sali mais ali so na zo beta ya gaki ndengwa na beta plan moko koi. Tana beta plan moko koi taka mutaki na ba 90 kg, ngana yaki na ba 60 kg mais na beta plan koi. Alors ti ba garde ba bimio na ba bio man na mais mudini botie na porte ozo manquer ba respect. Donc tout ça bien à passer de nuit, tout 2 années na fête moko na bande nouvelle. Et ça m'a dit pour la fête il y a bande nouvelle avec 50 ans, toi na excellence papi nyango mo chemvola. Tout ça na ba. Les seuls mots que betama boy période no ka so ça qui betama mabe yo corriger biso pour la télévision. Oui, oui, c'est parce que non betama parce que bon ma solo kaka. C'est solo mo ya moi si moi à Londres. Et non voilà, yo yeba quand même vie na ye. Aujourd'hui na oteki papa prophète Denis Lessi. Après tant on pas coli mbongo na ka mo rabiente. Te wana na bien hote. Vraiment nzamba za bolingo et na sincère devant Nzambe. Naibi li solo oyo atamu kete ya bordel ndengo wana. Denis Lessi d'abord na pe men na ete na mona mukomo ala kinga mwasi musa par mwasi na yona oya ndako. Te mwasi te. Mwasi ça veut dire que hier il y a la prière. Nous allons à la téléphone, ça boison ça boit chama ina télé. Masola nga to beta te. Ngana masola nga go to beta ya mwata mukete. Mais tambo na kisa ça. Oui, kasi kishese limboka ya tuba. Kishese limboka ya rumeur. Badba ko sa ba rumeur na ko loba makambo ezangi mutura makolo na lokuta. Nde tango ozongi na Biblia, otali na 10 commandements na babi.
koloba makambo lokuta pona moninga na yo te oza na preuve te ozo loba makambo moko sûr eza déjà masumu po olobi makambo lokuta pona moninga na yo donc ngai en tout cas masolo ya ndenge wana oyo baonction ya sere moko na Londres non eyelanga te pa na nzela ya Denis Lesi tobeta masolo ya ndenge wana nayebi lo moko ezali kaka garde wana ya porte mama moko azoteka mapa na gauche yango ezalaki na bon marché na cadastre mama moko azoteka mapa na gauche boye banzeta mbila moko ezalaki wana epuis garde yango na ye ezalaki 2000 ans mokili kokufa mokili ekufi te ngai na ye bon Denis Lesi tosambela na bana nanga na bango mibale natiki bango na kati ya voiture na kiti mpo bafungola porte na kota garde na bango loba makambo ezangi mutu na makolo ngana mutu barua pele ngana mutu barua king kestere mene o kota wate ngado siko na pousse pour na ba que l'exanga na kota tindiki nga pele tindiki le no voilà va-t'en interview misela moko na misela moko po biso ba vrai kino no na misela moko ekwesa ye intasikoyo bato bayo m'appelle le banc makamni na basoda ba bon manda zoyega boke no hôpital parce que ndenge ko ici boy déjà na zoye pe na ken hôpital et puis les gars très bien merci beaucoup Kumuto évoluer pour te libérer yo oza ba image c'est très important de observer no boy na bato bi balé yo zali moko ya ba soldat ya wenge mais ouais utika ba empreinte ti lelo utika la to yo ka banzema pire yo abneza la nani non bango yo sumi balé bon, je me balais baba pire au santé. Oui, bah dans la âge, il est qui 3 ans, 4 ans, 5 ans, oui. Mais bah pire au santé. Parce que les gens demandent de faire ça là, on fier que sans bango de biso tout ça va preuve na mbogo. Je suis fier de mon photo, bonne photo on a mon internet. Bah les gens là bana kala basaka ba idéologie na bango ya wemba na emenea. Yango pe bandaki pe simba pe na mboka basa stratégie na bango. Naza pire bango pire naza pire mutu na bango. Très bien. Merci beaucoup Koumou. Circonstance à photo auto eba CBG donc de bazar ko na go golongola moko te ndene ouais bango nyos d'abord awa nous zo mona Adolphe wana zaki vice président après j'ai bien aiguillé Adolphe na ningi certain donc yo za kinote oboto tozo yo manda nous zo mona wana Adolphe zaki vice président donc na structure orchestre après j'ai bien Adolphe vice président disait ma sœur nous mona fondateur et cofondateur d'orchestre. Où est le cofondateur, directeur financier Moutasimba Gambongo. Blaise Boul à l'époque a dit directeur de la discipline Nabango. Chef d'orchestre, Moutamaye le Mingi Yabara musique, allez Makaba. Moni, donne bazana na Moutakolongolate, ou bien Moutakisate ou Matsate, Bazali, pena bloc. Où est Sage Fort, Yayo, au Monanga, na Balempela, na Batebele. Et Wenge quoi. Oh, pena Wenge, oh, vous avez dit que il y a Kalaï Bungi, je pense, non? Kalaï Bungi. Kalaï Bungi, ouais. Kalaï Bungi. Ouais. Voilà. Na Kalaï Bungi, man. Na yemba mes photos à l'orchestre na bango bako tsangata. Bango baki mistake. Wana siko alempela bina lokwa boma mutu. Na vient na sontsone ngana kwenkoto. Wana bomali wanza. Liwanza. Wenge zo bini te ozala te. Mais ndeni atumuna ka bino 3. Non, so mo be concert aboy tam so nzembo ngesenga ki biso mutu yemba gango. Melingo lo bateke o en tout cas awa ngana kata orchestre mukolo mo dezala ke o bazala te bango zo bazala. Mais vous avez un privilège na yo il paraît mutono peso pena privilège mi ngili. Non, yo no lo ko mandé ngona mais na yebisi ke te wera na preuve na wenge na kota ko lo ba preuve iya kamata ka yembisi biso na lempela nzembo lo ko kala ibungi baninga ne balinga kite babi ono ba petona ba ko imana siko te zala mayele mais non to meka to meka ba meka pe biso simba ti lo kala ibungi danger au moins donc côté wana oui mais so do kebenga musuzo moni Blaise Boul yembisi nzembo na mama X so do kebenga musuzo moni Adolphe Dominguez yembisi nzembo lo ko la voyage. Oui. So to kepa pas muso ko yoka président Jimmy Pena yembisi nzembo na ye Nazareth. Okay. Donc elingo laksake na kati age moko na moko pesa kinga place. Mais sinon na nzembo ya tintan yaki kala ibungi. Ya on ebnete kayo de Nazareth. Oh nazong sa ya bien parce que nazomo na tendance ka na mutu moko. Alors oh ba rubrique ngo ya émission ngo. Biso ka boy. Oh vient nga mokwa bongo Félix Oazé quoi alinga makasi mais là ya na musique ya za leki nanga na musique mais na kiyaya bo moto aza grand frère nanga et na linga parce que aye na idéologie moko pe na kata musique à part savoir faire na musique aye pe na mo éducation moko boye pour orchestre na ye et betaka musique bien et puis
même si on a accoutrement ba danseuse na ye ezo fingisa ba mama te na mboka Congo donc na bogele ba fleur rebelle azana courage azong sa biso na ba danse ngo ba binseki biso bazala na mbangu ba fimbu azawa pivie ngo nazo ka yoku toza na chance aza confiné na poto na Paris mais il y a abata ba bimsaka ba donc pas azana pese ba inspiration goya mukuwa bongo monstre d'amour photo monsieur Rosal ezali a wezilo na biso voilà donc idéologie il y a une mission là-haut. Oh, il y a Kolotu. Et les lots, parmi les Totiga, on a mboka yé, les lots, yé, à mieux placé, et puis il y a Kolotu, n'a pas de ça, on a galon. Donc il y a la place au bout de la caméra, on a photo. Il y a déjà la place, on a preuve belé. Il y a des poussant, on a les guitares, papa, on a poussé, on a présence au sarba, poussant. Bisous, on a les guitares, on a les macassins. Les gars, on a mais sinon, il y a un grand frère, tout ça, on a bien dans la promenade. Et on n'a même pas monté ça. Pour la musique de l'autre, on a comme si Kofi au bout de l'ennemi côté Moroboy. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Kofi on a mis des hauts, ce qu'on a commissaire, il y a un comparé, il y a un nini, il y a une expérience, il y a un camou. Non. On a auto commissaire Félix, c'est quoi librement comme ça. Mais si il y a un problème dans Kofi, on a commissaire Kofi, on a un mandat. Non. À cette date, le 13 février 2021, à Paris Défense Arena. Et Simba, Zamba Sungaye, va développer à Potoba Tika, va moni preuve en Zamba Outuko Laksa. Ba Nzambe pe, a moni bangonde ba bébé si musala na biso, ba ndeko na bango na libanda ya mboka. Bitumba lele ale ba de l'autre 2 ans ba diaspora ba ye. Ba tondi présidence ba zo sala. Sikoyo, bino bozo konyaka komanda ko mona ba misiyano ko ba ndeko na bino te botika. Botika tozongi sa musana biso na oyo yanako sangisa biso na sangisa biso omona ndeko moko mona kaita uti swed a jour na bokutani moi lisolo salami to limbisana to tika mabe coronavirus a auto sala changement moko na monde ya to limbisana oui ba ça on a politique ba continuer mais ba ebi que vraiment musique ya merci ya mboka baza la prudent ya ko censurer biso na musika ko yeba ke banani bazagiste c'était pour belé bazagiste. Et puis, belé baza ko na poto ba tsaba mission enfin na poto ko na ba CPA na bango ba mission ba ya gatepo ya bota mangene mission te yango moni siko ba mission so ba zo ko na zo déranger or makambo ya linde awa ya on a bi ke bosu bozu mikanda mboga ya li awa nga norte nga poto te awa nga ke poto belé et puis poto biso moto tamu so biso ba na njili quoi muta koso te frank oui poto cop ba na njili ba na changu ba musicien muta ko tila nga tembe na minute à répondre nga azate azate ba musicien changu là tisi ba musicien njile là tisi ba musicien njile pesi cop njile sombisi ba makambu donc musicien au contredire nga aya ko contredire bongo bongo na bongo bana changu ba ko la sa preuve na bango mais toza ba tout ça ndenge on a te mais na ebisio poto to kiango trop nga na congolais poto oui to na ko luka pona ko yo ko zonga na mboka ko bongisa makambe belé to ya ki cherche mais mboka eleki mboka Congo ezate preuve poto za na buzunyo mais pourquoi ma ba les offanda te. Pourquoi les enfants de tout le monde moi les Congolais ensemble? Pourquoi? Pour nous relaxer et si qui ezali et sika o. Et sika o to fandi mboka na biso Congo ya mboka malamu ba dirigeant ba za mota malamu. Ba sala nzambe ba za la sincère ba linga mboka na bango. Et biso ba ndimi nzambe biso pe ba Congolais tous en la discipline à respectaka hiérarchie ya mboka. Bon mona bino no mboka ko changer. Pour biso le barabo biso za bana ba tous en ko ba demi prophète na ba mboka. Et si nga na bangne ba église ba bima mais au bazar na musique musika ba mona makambo na zoloba donc à peu près merci beaucoup un commandant chante to mo que na souka déjà ya rubrique na biso oyo on a roi Pelé Marie-Paul roi Soleil yimda mbanga na wenge et puis na yo côté siko na yo monte ba Jackie Sono ba Didier Sono ba vie na bobo cha ba Yves Makamu na kuté na batanjile belé donc yebena nanga tout ça qui a fait bien mais sauf que on est qui chasse comme des choses na wenge faut tika ga yo mo chef or les autres sengane ngana za na bana oke boy ba chanteur ba ya to sangana na zo zela ko ba lempela oye boy ko ça orchestre c'était basé belé ba na kata ki chasse bo ça orchestre c'était boya to yema na biso na structure oyo ya structure moko et go laksa makamba force et puis comme ça mais oui bana oke ça et ça patrimoine moko oyo ngana bete la toloté devant mo kiliboy et ça patrimoine moko ndire musique moko ba pesi manda pona oke jazz bezali ya mongo za na inde 3 mais bana oke zalaki pe et ça patrimoine mo bazo pesa poto tombola force à musique na mboka
Donc tout le monde a librement golobake micro na bana OK. Sans problème. Mais président na manda. Bon, ngai ezali na kataje ya administration soki yo ye pour comme un peu président au comme peu président. O tika librement. Oh mais na biki président na mbo ngo ya liani na ngilidera ngo ya nina. Biso yembaka. Biso yembaka ngilidera ngo ya nina. Tala papa yo manenga yaki humble. Biso yembaka. Dernière fois so na Marie-Paul Zaïkan. Marie-Paul na benga mututa sosa mututa. Asosa mututa benga mututa azalaka na bakanda quoi. Si bazupe pouvoir bon il para belaki nzamba bikisier abimo hôpital ça très bien ka bakanda po bango bakomeki ba soda na poto ya kosilika kaka bon mais lelo quand même nzamba ça bien et voilà combat pe ya salaki pona ya chichi fati yango yo akata mboka za président donc pas za na pesi ba mbote belé mais asolisa muta benga muté oh asolisa muta benga muté na habité pona nini na habité très bien autre la bise to pesi mbote montagnant Marie-Paul, donc c'était, je crois, la dernière carte. Voilà, c'est la dernière photo. Rubrique O ici, comment on a chanté. Il y a un petit commentaire par rapport à la rubrique. Mais au bout de Moutoumora Makasi, le roi de la rumba, le prince de la rumba, Karmapa. Karmalov, n'a habité sur la promenade, n'a eu l'accent à photo. Mais basé Bélé, tu mais on va faire valeur dans le cas, Batabi Lobalo, Bezanga Moutouna Makolo. Karmapa, Zobeta Rumba, très bien. Zobeta, bravo, pas Azali, je l'encourage à 100% parce que Aza Soda de la musique est facilité dans le Congo. Aza Soda de la musique est facilité je crois. Oui, tu as la makamundere Azo Kende. Parce que l'homme il faut l'homme Moussoubaya. C'est ça l'esprit. Il y a grand maître Franco. Il y a grand maître Franco, il y a le Tumba Simaro. Et ça qui est bien. Dernière fois, Sola qui a fait le média rapidement, vous avez quand? Ah, ça fait au moins 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. Et bien, les comme vous avez dans ma solo, oui, mais l'anniversaire, l'année passée, la Tinlagi anniversaire. Bon, président Jim Piana. En tout cas, ça fait longtemps, président. Camarade n'a dit, oui, la sonne a bien rabisso, tout coûte en agara, la place, tout solaga. Mais tout le monde a été. Mais tout ça, on a bien, on a promoté, tout a très bien. Les gens qui ont dans la batunaye, les gens qui ont dans la batunaye, bisous, bisous, dans la batunaye. Bilo banane. Hein? Non, batunanga yo bango. Yo be yé batunaye. Les rois de la forêt quand même au bien en rami. Il y a bien rabisso. Ah OK. Il y a bien rabisso et puis moi temps so kepa ya mutumo beaucoup il y a la fandi soli. Bien. Rabisso. Félix Oazé quoi? Félix en tout cas de Soraganaï. Mais ça fait au moins 9 mois que Solan Temet to Soraganaï. Tout le monde na souka tout le monde na makambo ya réunion ya kokunda pauvre Etienne Tshisekedi Wambo. Très bien, merci beaucoup Manachan tout le monde qui a rejeté tout ce que la rubrique Mako. Tous ont là le temps au peu manqué. Merci donc à José Moulumba le Bogard de Birmingham. Je pense à vous. Merci également à Manu Sakombi 20 ans de métier sans oublier Henri Tite Nzambi. Bango va faire là bango les trio de Birmingham et nous à la biso bien mère la biso Beni Pendamulumba Barcelone Maman Revel. Merci pour tout Noël le kit Mr Uptown ne va give up. Clin d'œil spécial à toi frérot. Merci à Yaouli Moucheni le code mondial. Il y a Jongonda Imen et la terre avantageuse. Merci pour le soutien. Merci également à Merci pour la première dame de Lausanne. Moi je suis Belisha. Mes parents sont riches. On dit l'eau n'a pas comme les autres. Je pense à Alain Dinamolo, mon surprise agréable. Bogart na poche. Mon thème, maman Jenny Samba. Kondi. Pourquoi pas Spero Sol, mais c'est le président Yama Gisèle Matota. Merci à Dadi Mavungu Vungule. Merci. Et puis pourquoi pas Pilchéri Issouka, femme d'affaires. Les chapines qui plein de grâce. Désola. City London, je pense également à toi, Fabrice Dali Djogo. Nous pensons à toi également, Jackie Lomingo Crédit Lyonnais, Blaise Lomingo Fashion, depuis Lyon, nous pensons également à vous. Comment on a chanté? Oh, tu as un café dans l'émission. Bah, papier, nous faisons un mot. Mais nous prenons un mot à Liboso et pour ça, la biso bien. On attend que le corona va aussi nous en appeler au Simbata. Ah, d'accord. Vous avez tous les rubriques, qui ça va dans l'émission là. Ah, vous avez ma rubrique. Mais oui, pour il y a un problème. Ne te pas bien dans beaucoup de musique pas problème. À répondre à réponse c'est vrai. Non. Non, attendez là on est sur un piano. Papa chéri. Président Nabiso ya Wenge. 4 ans na Salina Wenge, il est président ou présidé donc président Nabiso. Na Wenge. Ouais. Ba qualité na nini aussi pendant qualité c'est ça bien mais azara na bande ko na tout au babandaki na o ba yek kuta bango parce que les biso to yaki pe na poids moko boy
nga pena na longola ki tsango wana nyonso ozomona nazo boka dajo ngwaila masana nga baleki bazobunga dajo bobenda bango matoyi baleki bakeba kobunga sinon toboto la pouvoir donc tsango na yaki nango na wenge nga wenge na donc bango monde bazana soko tuni moko tuni même ingénieur c'est le boula website que manda yaki pena na yaki pena na batuna na wenge yaki pena na tsango longo na batuna tsango zo na bango concert on ba concert ko beta na moto bongsa donc 20% batu manda ba yeba uti banjili ba masina ba kingasani bani donc ça yaki marquage nga be yazaki président na biso et puis na kata structure lelo na be nga président sur le parce que président a échangé raté le président Kabila Otolonga azaka président donc ça a rajeté très bien alors rapidement le aussi manga mona simbela yo et ça la biso bien vraiment ce soir toujours déjà quoi de retour de Bama Munayawa mais moi un petit commentaire quand ça biso bien le temps na fungola mususu sur ye what's kashne non na te mena bongsango parce que na moni makambo corona yo ngo banga no ngote tu souviens à votre côté un petit commentaire sur Kofi Olomide encore une fois non hier azali kulutu na biso to tikana na yeto za fier na ye d'ailleurs ba courage yo sala wana lelo ya ba courage oyo lelo na obeta bravo na zo même grand-père bozi na yep pour tunanga makambo na ya te yep face à la ba courage belé a beta basalo wana parce que grand-père azana nzembo belé pe donc Kofi Olomide nga kuna ngamta saka na yete ah ouais wana na vie normale ya biso musique donc o etali nyonso na kota te mais o ya biso musique azali muto ko respecter tina suka très bien voilà ala ya suka yango Ale Makaba oh Ale Makaba le prince yem ta kotina na mpela studio première fois na ba vie na biso ah bino mbala na ouais to yemi nzembo sida yem ta kotina biso studio to mona ndenge studio ba beta ka ne ba yemba ba vitre na boye Ale Makaba et pas azali na pesa ke ba courage belé mais ala mukolo pena tazama makasi na nzoto a kota na ja ko beta po surtout na bande ko na ye ya wenge oyo ba kozana ye bien a beta ngana luka ke na disque nanga mais enveloppe asenga ke lekaki makasi na bombe la c'est que belé na yoka mawa mais na zaki na producteur pas zaki motema te ko ngai pona nga mbongo asenga ke na ko tonga opesa ye et producteur zaki na motema ki tatu nengo na boye ke na ko pesa mo. Très bien, merci beaucoup. Alors nous sommes presque à la fin. Comme on chante, merci de nous répondre à l'invitation d'Abisso. Mais nangaki na zo dernier mot na yo après émission oyo na batalio à travers le monde basé belé. Mais dernière question réseaux sociaux lelo parce que tout le monde dans génération réseaux sociaux internet est comme on dirait incontournable. Comme on chante lelo na disque oyo ozo sala parce que on a studio pour na bana OK. Est-ce que ozo kanisa jende ngini yako oui, déjà na 9e mois déjà na za déjà ngamoko na page union na boy pas pour ça on est facile et là quoi on a makab na ko sango le na lobby mais na tikita nyonso pour bande gonyo pas organiser o nyonso bazo tekanga na ba YouTube na ba blog belé na ba blog belé na ba site belé o nyonso bazana ba sala ngomena 9e mois nazo kota déjà na katager donc ba yeba na kata 9e mois soko parti na okanga yo siko donc na 9e mois tika nyonso lia ningo lia illégalement lia déjà 9e mois o yeba ke to kotager makamoni za souté naza pour que babilo on a besoin de retirer on a quatre lignes tout est on a ligne parce que ça makambo yo tambo na mokila lelo voilà alors dernier message pour l'émission l'émission na sepeli mais bon car ndeko ba rubrique oyo eza ba rubrique mo très dangereux pour bandeko belé luka bazanga bolingo luka ba comme ça musique on est le monde moko ya business té donc so ba moni ba babilonga musu ba osilika mais megana ko konyango ko benga musu benga ah noko to meku na o danger mais so ba on a même langage on a na ngo ya ko reconnaître baninga mokililo beza liwa mbongo kolo nango nzambe mbongo oyo Frank Stemai kolo nango nzambe mutapesa kanza ya mutu azwaka alors so moni mutu mokila zo kumisa ba matériel mutu mokila zo kumisa to kumisa ka nzambe yango humblement na ye na devant micro ko lobake vraiment na kata émission na yo legi bien mais logo wana leki wana BBC wana a BBC pena makasi mais na koma ba nyonso balinga nga to limbisa ye mais tout est bango biso na bino tout est bango pour à lire wana eza ko tumba mboka leki moko ta ko manquer mukolo na kata domaine abo bakolo ba oh non voilà ye pena redia mis ba be na kinga na manka rédité redia mis à grand frère na manka ya tam ko moto na bisa ka vie ye ba gana responsable tala boye ya raboté mais tout ça bien à vie na redia mis na za mutu na nga ko manquer mukolo te preuve si maro azali
papa nanga soki na tie age mama nanga boteki na 14 ans na kotia même kaza koko nanga mais alakisaki bino bizaeli nini apesinga charge ya kombo na ye oyo ya respect po simano masia savant noir akufi na respect na kati ya mboka Congo akufi na baproblème te alors soki wani kofinga moto logo yango be kotakine moto logo yanga illégalement zala prudent parce que kobebisa banzela na yo donc nayebi ke na émission pas totomomaki yango wana mais na banzi oyo nalobi ayoki soki aza leki ya mayele alukanga mpo nga aza na problème na ye te mais soki aza leki alingi avenir na ye ezala na bitumba bon basende mpe ezali mais nga nabaki ke nzambe alimbisa ye et puis bon napesi bandeko nyonso na cadre ya confinement oyo biso oza na confinement na kati ya Congo na libanda nyonso bino bato komi eza déconfiné nzambe azala na bino abatela mabota na bino kaka ndenge abateli parce que ebele toyaki sire tokomona baliwa awa mais oyo mpe bakufi neti bandeko lokola bapapi kanza basalo mosengo en tout cas baza bafamille na biso mpe akosakana te mais awa mpe na kishasa tozoki bakaloka baroger kalala bamininga na bacamarade bajosé kabeya wana josé kalala kufaka esaki biso mpasi ngai nabeta na mariage na ye na Béatrice Hotel mais roger azongisa mpe molimo na nzela ya coronavirus donc tolingana bakongolais libanda ezalaki na biso mpasi mpona kobeta baconcert moto abeti concert na baproblème oyo ekomi mpe o voilà coronavirus ezalaki na kati eza fali ipupa tolobaki makambo afali ke nzambe mpe akomisi ye bon ta tobengaka général defa o bapapa babaki na bomoi baemene babaki na bomoi akomaki général na bango te donc motema mabe fo botika fali ipupa asali bapreuve na ye fere gola asaka bapreuve na ye ngamba na ntango nasengi bapreuve na ngai na 97 ntango bamisinga meilleur chanteur bozalaki ta okozonga ta kotala te ke ngai naza na diplôme ya meilleur chanteur na pays okomi kofinga nga facile comme ça tokolinga démarche wana te et puis tokoyebisa bacamarade na biso nyonso démarche ya ndenge wana bapamela yango econtinue te bokokota badiscussion illégalement nga natikali kofinga nanga fere gola te fere gola chanteur na mboka oyo naza na utilité kokumisa ye ta park chanteur na ye mais bazongaka na base bayebaka ke base ya esika elakisaka moto abotami ndenge nini akola ndenge nini aza ndenge nini bafingaka moto nyonso te bafingaka moto nyonso neti biso bafingaka biso facilité ofinga facile bafingaka biso facilité po moto yali ya mabe kwa moto eza pena oyo ya nkoloise masia fingaka facilité ebeta yo facile fingaka facilité apesi bango tout bamote na poto na baétranger partout bayali na Afrique du Sud bacamarade nanga bakude bampaka et na kata Kinshasa toza na ba Roger Keta toza na ba Olondo toza na bacamarade ebele bana Kinshasa wa et puis na pesi ba collègue nyonso na kata musique na kata confinement nzamba bateli parce que ba musicien ti sikoyo à part papa na biso oya beteli biso mingi na mboka oyo papa na biso oya kufi ya saxo oui Manodi Bangu mais sinon ba musicien to suis eloko te lobby pe e ya pété Maurice Mabele pe na pas Maurice Mabele pe oui lobby pe e ya pété parce que en tout cas il monani que nzamba bateli biso toyebi ya lobby te mais nzamba bateli biso donc tous à l'ensemble partout aux alliés na Combo ya Congo et mata il faut tout tika ko finga ba dirigeant pour e finga ba dirigeant bazos ba comme ko ça na ba stress alors stress ils ont mené muta sala musala ata moko te to linga mboka na biso to linga tina ba chef à quartier na zoloba to linga ba chef à quartier to linga ba bourgmestre de benga ba commissaire des zones to linga ba député na biso o bazo na fraude pour le comika abani ko bana tongo ti na pourquoi pas zoloka place que ministère ou bien zoloka ko komisa pona parti politique na ye bakambe beleza ya ko beba. Donc, dans l'ensemble, Franck Sema, il limbisanga. Non, ça va. Dans le but, le mois trop, parce qu'il fallait quand même s'exprimer, mais tout le bien, il s'occupe et limbisanga. Parce que les tingas sans la clôturer, mission boy sans la limbisanga. Oh, c'est bête. Vraiment, vous avez ma somme pour nous. Donc, on a 5 limbisi et on a 5 merci. Je vous en prie. On a 5 peu bandeko, caméraman net, moutouranga, gloire, merci Mingi, na caméraman. Chaton Kolo. Chaton Kolo. Ali Mokongo. Donc, Nassenge, merci. Et voilà. Merci beaucoup, Kouma, la chance. Monsieur, tu es très honoré de la présence parce que Tikiba. Nous sommes qui n'ont pas de l'émission Nabiso. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes abonnés à Nabiso Africa Info. Merci de votre soutien. Les amis de Franck Stémaï, groupe WhatsApp. Tokomi Ebele. Alors, vous avez partagé ma canisikuna. Administrateur Baza Ebele, Pierre Longadi, Chic Bachelor, Marlène Gaulois. Tout ça Ebele à travers le monde. Tout y a les amis de Franck Stémaï, groupe WhatsApp. Numéro Zawana au Comédie Biso Toko Tsayo. Pour que tu partages ma rambo Zamalam pour la Mboka Nabiso et puis pour la culture surtout. Et vous savez Nabiso vraiment bien. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, je remercie comme ça Bandeko Nyonso Bazarana Biso ensemble. Merci à Regen Wassiswa depuis 0030. Bandeko Nyonso Bazarana Biso, Bijou Montaigne Aigle, merci pour les soutiens. Mais je pense comme ça à toute la grande équipe technique, Chaton Kolo, merci pour les soutiens. Maïle Sadiki, merci pour le travail. Et pourquoi pas Steve Kambanga et pour Divine Mvoulou, toute la grande équipe de l'Afrique Info, je vous dis merci. Moi, je vous retrouve prochainement, toujours dans le cadre des émissions. Librement. Ah ouais. Au père Makambo, ma couleur à soleil. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,